Tous a combien de compagnies? Chaque jour, ba licencié bazo bima chaque année, ba licencié bazo bima na ba domaine ndenge na ndenge. Oyo ba bongiseli bango ba compagnie esika ba kokendo sala te. C'est rare ba technicien ba vanda toza ne lorote toza na musala te ba compagnie ezate. Mingi makambo wana ba bureaucrate. Tala niveau to komi. Soki na ba konzi. Ba komi komona ke ole ba privilégier secteur ya musala. Ole ba privilégier science pour na développement ya mboka. Ba komi ko privilégier prière. Bon monte que ça danger moko tozoki na libulu moko boye oyo. To bimaka te. Mais soki secteur wana ba konzi ba sengi abandon. Pour batike la ngona batu oyo ba pasteur batu oyo ba semer désordre makasi na mboka lelo soki ba makambo ebele. Batu ba komi na kindenge moko boye. Une grande partie ezali mate ya ba pasteur. Potangu mutu aye policier abimi na nzela azo régler circulation par exemple. Donc azo tia déjà ngana ko bimisila madeso abana na ngala. Comment voulez-vous voir ça la musala bien? Numéro 1, il y a police. A bengisi pasteur, aya ko sambelela ba policier. Ce qui est là qui bongo. Mais comment ko bengisa kaka pasteur moko, tendance moko. Ce qu'on a et tout le coup ba policier, il y a ba policier en sobazala ki wana. Ba ngoni en sobazala christianisé. Et ceux qui ba christianisé, ba ngotu bazana foi l'église ya pasteur wana. Moutou, tina ba âge ba 25 ans, ba 30 ans, alors qu'on a commis en charge par rapport au système où dans la société. Mais au Royoka, ba pasteur, ba zone kana télévision pour na koloba, to bengani démon de célibat. Mbote bandeko balandi ya chaîne ya télévision ba mwangisi Vuvamu TV. Esengo ezali na biso makasi kokutana na bino lisusu na mokolo ya lelo. To kutana mwakala. Tozalaki na mwa ba occupation mususu mais tozongeli bino lisusu na manaka ya émission na bino bolingaka mingi mabe ya mokili. Esika wapi tosimbaka ba sujet oyo tozali kolobela makambo mabe ndenge na ndenge oyo eza kolekela biso mais totiraka penza attention nango te mais toza ko vivre yango mikolo nyonso. Lelo toye na sujet moko ya malamu lisusu pona bino ya kotalisa losambo to mibeko musala to satana toyebi ke bomituni ebele oh losambo to mibeko misala to satana yango wana sujet na biso ya mokolo ya lelo pamba te tosimbi esika wana po toluka toyeba nini ekoki kobongisa moto nini ekoki kobongisa esika moto avandi to mboka. Est-ce que eza losambo to eza mibeko? Est-ce que mutu il faut asala nde musala to mutu il faut amona ete satana nde mutu azali ko empêcher ye? Nde na mbala moko to koti na kati ya ko développer sujet na biso. Na bamboka na biso ya Felika e mingi lokola biso tozali na kati ya République démocratique ya Congo tokolobela mingi réalité oyo biso toza komona na RDC. Lelo likambu nyonso oyo eza kosimba te toko attribuer yango na Satan. Makambu nyonso oyo ekei malamu te tomemi yango na ordre spirituel. Nzoka na réalité ya mokili ndenge mokili ezaleli mokili eza spirituel te mokili ezali scientifique nyonso eza na explication na yango na kati ya science. Mais comment likambu oyo bino bosali ezali scientifique mais bozwi eyano nango te bokamati bomemi yango na spirituel bozwi bo attribuer yango na Satan. Tokopesa bandakisa lelo oyo to ya célibat eza makasi na mboka na biso. Tala ba célibataire ebele
po bato bazokoka kobala te. Mais okoyoka ba pasteur bazoleka na télévision pona koloba to bengani démon de célibat. Et surtout to komi na fin de l'année awa na calendrier ya bapaya kalate ba campagne kotoka ba veiller kotoka pona ko annoncer 2020 année de gloire, 2020 année de travail, 2020 année de mariage, 2020 année de bonheur. Oyo pe baloba ki na fin 2018 que 2019 et que ça la année wana me batu ba vivre yango pété. Est-ce que célibat est un démon? Est une réalité par rapport à l'économie ya mboka, par rapport à la finance ya mboka, par rapport à l'éducation ezali na mboka. Yango ezo provoquer likambo ya célibat wana. Et c'est le spiritualité, et ça scientifique. Comment se fait-il mutu lelo oyo âge normal ceux qui mutu atangi mwa malamu na mboka na biso po koma pena na titre ya munene penza bima pena donc licencié. Et ça plus ou moins na âge à 30 ans. Si que vous imaginez mutu na kibo moto na ye mutu azali naturel, mutu azali scientifique, mutu tangu ndenge basalela kiye tangu azokende déjà 16, 17 ans, 18 ans, tia koma na côté à 20 ans, déjà scientifiquement na ndenge ya bonzoto na ye esengeli mutu wana a accéder na libala. Mais handicap moko yé enseignement très prolongé pour na mutu wana. Akobala ndenge nini po azala mwasi azala mobali ata alingani na mutu ata zokokisa ba besoin nyonso oyo batifo bakokisa na libala to bakokisaka na libala. Mais soki proposition wana ye zela non na si sa classe soki za mwana mwasi même ba famille na ye bako exiger bongo mwana na biso asisa na classe. OK na mwana mobali naza na moyen te nazotanga nanu je suis encore étudiant asilisa na classe après aluka ndenge na ko organiser vie pour abala. Et ça makambo l'état il faut revoir parce que ajuana eleki ebele que mutu azala incapable ya kobala pour classe eleki emulai. Mais nyonso eza ba système oyo baelaki biso yango lelo baka ya makambo mabe ebele eye na sima ya système wana. Aujourd'hui lisusu na côté ya makambo etali ba makoki donc mbongo moyen finance oromona ke mutu tina ba âge ba 25 ba 30 ans azokoka komizwa en charge par rapport à système oyo eza na société. Or na société ya kala mwana mobali mwana mwasi tango bazokoma na âge adulte na ba mécanisme oyo ezalaki pona bango malgré boluka ko ignorer société oyo ya kala oromona ke bazalaki na capacité wana ya kobala bazalaki na capacité wana ya kozala na un toit na bango ndaku na bango pe soki baboti babokoli bana na bango pe normal ba éduquer bango. Mais lelo ce n'est pas le cas. Toki lisusu na dot exagéré ata mutu achepe volonté azana mwa mbongo lelo po bala soki mwa muke fo zamba 4000 à 5000 dollars pour ekoka moins dépense ya libala to compter na nous fait na saleté. Mais biloko oyo bakosenga yo na facture famille ya papa sali facture na ye famille ya mama asali facture na ye bayeko bakisa sous enveloppe et nyonso comment en dollars bomonique eza likambo ya démonter eza scientifique eza loko oyo il faut étude ekota. Or étude wana kokota na ba par rapport sous basement nango yali tradition na bino bakoko na bino basalelaka likambo wana ndenge nini ne bokei bo adapter na yango parce que bakoko bazalaki inspiré na nzambe na bonzambe bazalaki nango nde basalaki makambo na bango ekendaki malamu. Alors ekoluka ba étudier yango ne gouvernement akobimisa ba mibeko
ako encadrer pour makambo ekende malamu bato bakoma kobala malamu ezala lisusu te o démon ya célibat azalaka te tokei na démon de chômage somo lisusu kote wana bato bakota bagene po azwa mosala démon ya chômage azalaka te eza problème ya loi ya offre na loi ya demande secteur nini ezwa koluka bato bakende osala mosala na bamboka na biso tozali toza na combien de compagnie chaque jour balicencié bazobima chaque année balicencié bazobima na badomaine ndenge na ndenge oyo babongiseli bango bacompagnie esika bakokende osala te eza normal moto asilisi azwi papier ale akei kosadapte sikoyo na domaine oyo eza koluka bato na secteur oyo eza koluka bato parce que na secteur na ye esi etonda bato bacompagnie wana esi etonda misusu 10 000 20 000 babima avant ye licencié na titre wana baza no na chômage ye akozwa mosala ndenge nini eza likambo ya demo te eza likambo koorganize na mboka batala na periode oyo toza na besoin ya banani na minute oyo secteur nini oyo ezoluka bato batieli yango encadrement batieli yango baformation bandeko oyo boza na bamboka bapaya moto akokakolanga te mosala nyonso eza na formation nango na papier na yango mais awa misala ya ntina te mokomona ata mosu mosala wana yango mutu ezoliesa mutu yango mutu ezosala bato baresponsable yango mutu okomona ke mutu abaleli yango mutu okomona ke mutu apote azobokola ke oyo aza na papier evandi na ndako chômeur au démon de chômage te basecteur wana ifo ezala organiser batala neti biso boye eza plus il faut ko privilégier oyo babengi misala ya maboko badomaine technique yango nde ematisaka mboka botali na badomaine wana ndenge nini boko encadrer bana ndenge nini boko encadrer bato de façon que tango asali atangi asilisi mbala moko na papier na ye azwi akoti na musala soki na côté ya l'état azwi musala te akoki na facilement kozwa musala na côté ya privé to ye moko abandisi musala a créer musala na ndenge na ye. C'est rare ba technicien ba vanda toza na eloko te toza na musala te ba compagnie eza te mingi makambo wana ba bureaucrate o azozela kaka il faut l'état pesa ye musala démon ya chômage azalaka te mais na pesi kaka exemple na deux secteurs wana pona kende ko simba esika oyo esengelaki na simba to tellement to kolisi buzoba wana mingi ya kolinga kozala scientifique te ya kolinga ko tala likambo na réalité physique nango te tolingi ko mema yango na réalité plus spirituelle. Scandale et outi ko salama na mboka na biso. Scandale. Numéro 1 ya police abengisi pasteur aya ko sambelela ba policier. Pour soi-disant baba vire les kimingi na la police, ba dérapage les kimingi, alors ba sambelela bango pour démon wana alongwa pour policier sala musala malamu. Menami tourni. Donc ils ont des démons de la police pas commis. Après ba démon tout yebi ya ba chômage, ya ba célibat, ba démon ce qui a nini, ya ba mari de nuit, les démons ya la police a commis. Mais ça somme. Police etambola kana mibeko, police etambola kana formation. Police etambolaka na losambo et losambo nini déjà losambo wana par rapport ya mipeko no ya mboka o police esengeli et respecté o to bengi constitution na biso eza ba buki constitution parce que état zali laïque même na ba manifestation officielle esengeli ba ngomba nyonso
to ba plateforme nyonso ezala soki ezalaki bongo mais comment kobengisa kaka pasteur moko tendance moko sikoyo na etuluku ya bapolisier nyonso bazalaki wana bango nyonso baza bachristianise et soki baza bachristianise bango tu baza na foi na église ya pasteur wana or na kati na bango bakimbangiste bazangaki te bamusulman bazangi te soki banani bazangi te basanini mais bomoni te ke bobebisi na morale na bango po akobanga kaka mokonzi abengi deja pasteur yango otala pena boye moko aza soki nani na islam kuna me pasteur afukamisi ye siko ntango bafukamisi bango est-ce que changement ekoti or il fallait kozonga kotala bacause de base nini ekolisi ke dérapage ezala na kati ya la police eza scientifique eza spirituel te mais lokola esi evanda na mito ya bato likambo boye eza satana likambo boye eza satana babengi pasteur mais nga 2 jours après prière wana tozotambola na bus naza koobserve namoni baroulage baosala kaka tracasserie ndenge basalaka kaka baweleli volant ya kechi moko vers badiadingi wana mais terrible soki 7 batiki kutu kotala embouteillage yalaki babotolaka chauffeur wana contact nalobi oh demo yango bachasaki ekei te tala niveau tokomi soki na bakonzi bakomi komona ke ole baprivilégier secteur ya mosala ole baprivilégier science mpona développement ya mboka bakomi koprivilégier prière bomoni teke eza danger moko tozoki na libulu moko boye oyo tokobimaka te oyo te tozwa mboka todedi yango na yesu pays nini na monde oyo na bapays oyo bokumisaka biso bakongolais tokumisaka toenviaka topréférera tokende vivre kuna na bamboka wana badediyaka yango na yesu mpo ezwa développement lelo mpe dubai ezoregne oyo eza nango mboka ya baarabe kuna baétat islamique lelo mpe chine ezoregne bato bavoyage soin médicaux kuta ekomika na inde bamboka wana kino rien à voir na makambo ya yesu mais yoka développement siko bino bozwi bodedie mboka na yesu awa boyebi losambo esalamaka na stade tokomi wapi tangu ekomi bamapinga fo basambela bango te epuis eza secteur oyo ezaka na discipline makasi mais soki secteur wana bakonzi basengi abandon mpo batikela yango na bato oyo bapasteur bato oyo baseme désordre makasi na mboka lelo soki bamakambo ebele bato bakomi na kindenge moko boye une grande partie ezali mate ya bapasteur bakoki kofaire croire bato kaka na miracle na spirituel keba bandoki keba boye balongoli bato na science balongoli bato na esprit ya mosala batie bato na esprit ya nzambe akosala soki siko bato wana nde mutu tozwi armé la police toke koconfie epa na bango tokosuka wapi tokosuka wapi liboso ezalaki badérapage oyo ebandaki kosalama na régime ya kala babandaki koatribue yango na mokonzi ya mboka lelo mokonzi ya mboka wana ya kala asi akenda tokóma na régime ya sika mais bameme dérapage ezosalama kaka baatribue yango na satana te ezali ke il faut nanu kozwa bato ebele na bazwa kose retrouver na la police wana boyebi na bango moko bamiyebi na bafamille na bango emiyebi ndenge nini base retrouver na la police ebele baleki mpe na formation oyo esengeli te ebele baleki na morale oyo esengeli te epuis ebele base kokola société bakoli na mentalité nini kaka même mentalité yango oyo ezali na la police
ya ba tracasserie ya ba dérapage mais soki pe na ba secteur msusu ya vie na mboka na biso okokuta ka ba même eloko batu na forme na yango eza likambo ya mental ya batu mabe koti mingi na mental ya batu par rapport ya formation oyo bazui eza na bitelo na ba mateya bazui na l'église. Il faut qu'on revoir social. Pourtant, mutu aye policier abimi na nzela azo régler circulation par exemple. Donc azo tia déjà ngana ko bimisila madeso bana na nga. Comment voulez-vous voir ça la musala bien? Et moi ba décision moko ezoya mais ba sanction makasi exemplaire ezate. Misusu ba robanga ndengeni po batika. Il faut ba sanction ya makasi ezala. Oyo ko sala ke. Ah, soko meki boye. Muze Kabila ya kawa. Asisa makambo bele ya mabe. Na moins d'un mois. Parce que mi beko ezalaki, parce que ba sanction exemplaire ezalaki. Ezaki ba lo sambote. Ezaki ba lo sambote. Donc, total esika to komi baza ko sala biso signe na régie que to sito komi na suka pour émission na biso ezala kaka ya minute zomi na mitano kaka 15 minutes to sito komi na suka tala ya muke oyo to lingaki to interpeller bino lelo po boyeba soki na mboka ezala ka losambo to mibeko ezali satana to mosala nakanisi moko na moko akusui oyo akokai kozwa na mokolo ya lelo botikala malamu nde tokutani lisusu na manaka oyo ezali koya matondo mingi.